Ok, bien aimé dans le Seigneur. Na pesi bino sombote bino nyonso tuna kombo na Yesu Masia. Eza susunga mama Patience Kalonji pour na bao ba yebinga tibito ko na ba vidéo nanga. Tozo continue message to bandaki nango ya dépouillement o eza suko troisième partie na biso. Tozo lobela to komaki bisika ya mèche. To lobela ki mambo mèche neza batalisaki ki au commencement ce n'était pas ainsi. Ok, la deuxième partie, au kuta makambo le bami na kati poto se répéter. Bongo to kuma ki place nzamba zo gangela basala nzambe. Koloba ete basala nzambe oyo ba yebi message à dépouillement mais ba boyi bazo boya côté on a l'église. Nzamba lola aloba ki ke ba ko rendre compte na yango. Na yango tozo continuer. Toyaki koma wana ezaki première vision za batesa kinga ya bameshe. Après deuxième vision batesa kinga bameshe. Namona kinzambe kotalisanga ezalaki na butu. Atalisinga na butu. Batu nyonso ba air tardif, batu na kata bandako na bango. Après batalisinga batalisinga siko mwasi mwa azalaki na bameshe na ye azobongisa ba plante na ye, azobongisa ba plante na ye nakolata oyo azochacha azoklase ba plante na ye wana. Après ben kotal sanga kezaki na butu makasi ba air tardif zokande porte nezaki okangate na mona moyibi azokota na kati ya lupango na ye moyibi akoti na kati ya lupango akoti na kati ya ndako ndenzamba kotal sanga kolobete omoni batu o bazotia ba mesho oni ba mesho bochaka o eza lokola batu bazofungola porte d'entrée ya moyibi pa kota na vie na bango. Qui dit Moïb par rapport à la Bible? Tout ce que nous comptons na Jean 10. Jean 10. Jésus. Jean 10, élevé la bishop moyen. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Moïbi ayaka kaka pona koyiba, koboma, ko détruire, mais Yesu masi aye pona kopesa bomo ya seko. Qui dit Moïbi par rapport à la Bible, c'est lui-même le diable. Donc, bato tchaba mèche, bazo fungola ba porte d'entrée, bango moko po diable sa nini, akota na ba vie na bango, pona ko sa nini, pona ko boma, pona ko détruire, pona ko bebisa. Donc, nzamba bazo bete toujours c'était que totika ko tchaba biloko et memela biso ba malheur. Deuxième fois, troisième fois ko tali sanga susu makambo, susu ba mèche les susu. Non, na moi na telema na place wana. Na telema na place wana. Concernant ba mèche, na ba plante, na betela ki bino moi na kati ya parti wana kenzamba talisa kinga na kala, na tchaki kati kanda ba ke l'Éternel parte tout mettre tout d'une autre main, biso ba tout toujours vraiment toujours apena prudent te pour nous yeba, mais nzamba lubela biso. Na laissé batesa ke na ba mèche oyo me makaba mari de nuit eza biloko ba bakuva là on a première partie pour na se répéter. Donc c'est ça. Donc bazo talisa ke voleur azana na butu bato tika makaba ba mèche bozo tchak eza bozo fungola ba porte ba mibi ba na butu na ba vie na bina. Butu eza ya Satan. Butu nan ba air tardif. Butu na ba air tardif eza ba air d'esprit circulaka. Eza ba air ba esprit circulaka. Butu eza ya Satan. Mais to bata c'est que ba moyibi azo kota na vie ya moto. Na butu. Donc to mona peke butu milima circulaka ba mari de nuit bazo kota na ba vie ya bato à partir ya ba mashwa. Eza moko ya porte d'entrée ya ba mari de nuit. Donc ozo fungola porte d'entrée ya ba mari de nuit bakota ba vie no besprit impire
bakota na vie na yo. Mais tant mari de nous okota na vie na yo directement vers ce que c'est compris. Et ça que s'accomplit. Les voleurs ne viennent que pour tuer, détruire, égorger tout. Mari de nous a rappelé à big pour bon Satan. Mari de nous a rappelé à bébé sa vie à monde. Mari de nous a rappelé à suyer monde. Un jour, les akina 2021. L'Éternel par sa grâce un jour abandonné que le belarana ndoto. Alors la présence et bien rôle nini mari de nous to femme de nous a ressent la vie à monde. Abi mari de nous na femme de nous na vie à monde. Aya kapona ko kabola mutu na nzambe. Ko séparer mutu na nzambe. Siko yo omi bengi mwana nzambe. Tango zo kota ba mari de nous na vie na yo. Ba ba séparer na nzambe. Ba suyer yo. Tango ba suyer yo comme impire. Bible so na biso que les âmes suées n'entreront pas au ciel. Ba amo eza suye o eza ko bebisa ba ko mona bokonza mikolo te. Siko yo otie ba biloko no wana ba mesh na yo obengi mari de nous na vie na yo aye asuye yo mais oza ozela bokonza lola. Oza no benga na zana ngana Yesu soka ina okene. OK te parce que oza déjà suye. Oza déjà suye déjà ba mari de nous. Âme na yo oza déjà suye. Ba âme suye okene bokonza mikolo te. Dozo tanga na Apocalypse 21 27. Et le dit, rien d'impire ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bato baza suye milimo eza suye et kokota bokonja lola te. Donc biti ya message à dépouillement eza rapona ko rendre biso pur, ko rendre ko purifier biso, ko rendre biso sainte liboso ya Nzambe. Ya un message à sainteté na lo. Et un message à sainteté. Les âmes suées et kokota bokonja lola te. Siko to mona ke biloko no soki to tangi ezaka ko suye biso. To wuti na ba manzaka kuna balasi bisiko zo kende zo kutala ba beti wana milimu mabena balabale suye yo. Tango za déjà suye. Directement version na bi que les âmes suées kokota bokonja lola te kangi yo. Okokota te poza suye. Ezate ko manzaki ko sa ko bokonja lola te zaka ba plastique oui. Ce sont des plastiques, oui, mais rôle les jouer spirituellement, il y a que les âmes suivent des problèmes. Des sucos problèmes et ça. Et ça n'a pas plastique qui va salir ce qui n'est beaucoup de définition de Sarawana, oui, mais la Bible dit, ils ont suivi. Et l'eau qu'ils ont suivi, et comme ça monte un pire, directement, tant aux pire, au Kabani Nanzambe, on reconnaît notre soutien le colorier. Parce que vous êtes impire. Péminime vous êtes impire et kokota bokonja likolo te. Nde makambo nzamba révélenga concernant dépouillement yango wana. Ba eso concernant biloko to tchaka yango wana. Kezo ko suye biso. Tango za ko suye biso zo barre biso nzila ke to mona bokonja likolo te. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire. Tango tche biloko wana otiki porte polele munguna ya koti na vila parce que on a biloko ne na kati na ba so ba kuti loko na bango pa na te ba yate nda bina mama ba make up alibina nga olobi ko sali nyonso oui félicitations bravo abisa na bravo okangi ba porte anda kuno partout oui poni ba benga porte anda est-ce que c'est l'enda qu'on parlait vie na nga nde bazo benga nda kuwana parce que na mukanda pe ya Apocalypse. Il y a un verset dans la Bible, on est benga. Ça Jérémie bon. Ya. Jérémie ou Néhémie bon. Ezo be makambo ndako. Et ndako bazo ba wana c'est ça mutu physique. Donc on a le binanga que au sali bien au kangi ndako no partout malheur ekota te oza la protéger oui mais loko mukika ka wana me malheur na ndako na yo na moni lion azokota. Eza ndako ya ndako te eza nga mutu. Et à bon moment nga mutu vi na nga mutu de ba représentant on ndako ndenge moko pa lobi ba oyo bazo tia ba mesho bazo tika ba ndako na bango polele miyibi bazo kota la ba ndako na bango pona ko détruire pe ko mwa pe ko sala so ba lingi
on a directement que ce sont des esprits impies. Oh, bazo côté terre tardive. Bazo côté na vie à muto, ba suye muto. Ba mari de nous bazo côté ba suye yo. Ba suye yo comme impie. Mili mabe côté suye yo comme impie. Au kaboni na nzambe. Si ko nzamba memo sur l'enlèvement d'yani. Donc on est tout temps Jean 10 ninga lobi moyibi ayaka pona côté type ko boma bongo. Après wana le Seigneur a dit que sanga susu maman moko akanga moi ni suki. Donc dépouillement auto se dépouiller. Que soit quand tu papa bien henga la tchaka si machite motiki bana nona yango non. Tina bana zamba lingi bana baza na biloko wana te. Zamba lingi bana ba se dépouiller. Zamba lingi bana ba se dépouiller na bosna ko pesa programme ande mabilo to lobeli mais pas de quoi. Donc baki ki na dépouillement na biso to be makambo bana pe na carte. Bana ba se dépouiller to ba pe lolenga ko lala pe na ndingi ni fo lala na mbetu na yo. Moi na nzamba lala kandenge ni na mbetu to ba pe makamba mari de nuit na carte. Donc tout si tu ba pe makamba mari de nuit na carte mais ekoti pe déjà place à ba mesha mari de nuit ekoti mais ko kontrole belango pe na suka po za pe partir dépouillement na biso. Ozomona donc soza da suyer au mona bokonza likolo to se suyer ni à cause ya biloko to cheba mesh zama ko tasanga mama zokanga mo anesuki na jour mususu ya utasanga vision mama mo zokanga mo anesuki ya ma mesh suko kana na bisema o kanga mo anesuki po anini tiko kanga esuki ko abesa ni mo na ngabonga kabonda bima kitoko na bite ko kanga mo na suki te papa biso ngati to cha biloko papa biso tonda mbongo ana mbongo makasi eli koloba te kazangi mbongo pia biso poto kanga biloko to la meshi to cha meza ka lingi ango te alinga ango te esepelisaka ete yango pe biso pe to chaka ba meshi te to chaka ngote po papa biso alinga ango te eli koloba te kazangi mbongo pona ko biso ko pia biso to cha biloko wana c'est profond biso ba na zambe biso to chaka ba meshi te ngo ba te to zangi mbongo ko cha ba meshi elingo ba te to zangi mbongo ko suma ba kabilo to ba make up non c'est parce que papa na biso alingi ango te alingi ango na biso ba anete on peut biso pe mo to salela ngo ezate donc ezaki bongo après na ki ko mona su na ko mona su une fois su bala sanga su d'autres peka ba meshi kaka ba tombi singa fête moko za ko se préparer quand tu kendaka ba fête to bomaka ba njoto et ba plantenga ya boy bazungi sanga ya boy bakati sanga ya boy quand tu linde ba délire na biso basi ngezala fête za ko se préparer ba bomaki après to zaki pe wana quelques-uns to zaki dépouiller to chaki biloko te na mona ki na zaki wana na busu ba zaki ba brana miste bazalaki wana ba kine to zaki wana confondu to chaki banini te to ozela ngonga fete koka misu bazotala batu seta après ce qu'on a dit koloba na ngabi bana nga bosenketaka te ndenge bozalaka naturel bose bomitungisaka te mpona basuki na bino naturel ndenge ezabo nga nzambe nasepelaka makasi ndenge bozalaka naturel nasepelaka makasi mpena komona bino basuki na bino mpena naturel boesalaka nga bien makasi esalaka nga mpema bien makasi botyaka biloko te bolanda bawana te bino botyaka te vraiment nasepelaka makasi namonaka bino na bacheve na bino naturel boyokela yango soni te les gens papa bito yokela yango soni te ozala na se dépouiller mais ozalaka gêné bato bamonanga non papa biko yokela yango soni te asepelaka makasi ndenge amonaka yo bongo na suki no ya naturel vraiment esalaka ye esengo makasi komona maki ote oyo aza mwana nga donc mpona suki tosukaki wana mpona suki tosukaki wana tola suki toza na apocalypse 21-27 toza na Jean 10-19 bani mosu mambo ya voleur yaka kosala na vie ya motu tosukaki wana mpona basuki tokomi sikoyo na biloko ya matoi likambo tokomi sikoyo wana jour mosusu eleki wana eza bajour différent vraiment nzambe mpenza azwaki minata na biti nzambe olobelanga baseko to obombelanga na se depuis no mobanga makambo nyonso tu vraiment notre Dieu vraiment ya amour nzambe na biso maza bolingo makasi atika bana ete tokoma esiko na biloko ya matoi un jour ezalaki le 10 février 2021
na 4h du matin na bossa na eloko wana te eza lokwa lelo na bossa na yango te événement wana. Donc message à dépouillement au seul qu'on peut sango mais na pesa kango jour wana be na pesa kango na février 2021. Mais tout le monde a dit que ezomela nengana pesa nzamba apinga ba message mususu nengana pesa nzamba pesa ba message mususu ndo mona ki ezozonga kasi mais ezozonga kasi OK biso to mona ka retard mais pas nzamba retard ezala te alinga ki ezala na luwana pianga ba misusu no so ya pesa pour atape na mois passé à mars mois de mars nzamba bakiselinga so ba dépouillement mususu abakiselinga so makambo mususu a dépouillement donc tongo na mona kezo umela na laga ki bato dana pesa dépouillement mais zo umela so boneni ba malade ye makambo kekele non l'Éternel est pas na ya yebike e umela te na kalande na yebike no fona bakiselo bilo mususu na no ya makite neti ba suki naturel na biso ya bato na yebaki te ye suki naturel ye ba mari de nous pe ba ye kaka na mois de mars nda ye lisinga makambo ko koma kolala na mbeto moi nzambe fala la ndeni mama mari de nous pas avec singa makambo neni suki na biso naturel to tiki ba meshi foza. Donc c'est ça le jour wana le 10 février 2021 na ngonga ya 4h nazaki olala na mbeto na nga kandi tolala nazaki na bébé na maboko nazana bébé alamuke nazaki na pongi makasi na bia mwana atongisinga na lala bébé na nga alamuke na bia nazwa ye na cheka pembeni ka tozalaka ba mama na tia bébé pembeni na tia na ngai libele na lala na nga pongi po pongi na yoka pongi na lala na ngai nzoka nde bana mike bamonaka bébé alamuka ki pamba te parce que santaki déjà que papa azalaki wana message ezoya papa azalaki wana déjà nga loba alinga ayaki da loba l'Éternel azalaki wana na pesa bébé libele bébé aboyomela puis aotalisa ta ke azali na pongi te na posa kolala te eloko te mwana afandi na atalinga oh mono boni na la tiene bo aboyi na ya afandi na azota mwana bébé afandi na ye ça va kasi yo comme lino olala te fana no wana ngana lana ngatango kako ngolala kako yaka katwana pe katozaka na mbetwa na tiaka boy papa mandeko na lala ete na banjo mona vision na mona na vision ba la sanga siko na ba ko expliquer ngo te mais bo comprendre au moins tout monde na ba film mingi ba Nigeria ba linga mingi ko sala ba montage mingi bon ba za mingi na ba montage mais bité ce pays absolu ba congolais pe koma ba otalisanga image ya mundi ba lesa mutu na mokili et tout monde ba film na ba théâtre mutu na mokili siko nzambe likolo mutu na mokili ba lesa image wa ke non nzamba za ko châtier mutu abeta mutu kwa ou bien loko mo bozo sa mande tout monde na ba film à Nigeria pe ba théâtre ba talisinga siko ngana mokili nzambe na lola na mona mapata mezo nazo mona ngasko na mokili nzamba zo chikote ngande suka fimbu nde fimbu pia ai tanga zo beta na osimbola ai pia ai fimbu nde fimbu pia nazokanga ai Seigneur azo nyata ngande ko nyata ba fimbu parce qu'on a okanga Seigneur wa beta nga bopwani poni ni Seigneur azo beta nga boya Seigneur azobeta nga bona sali nini kasi na sali nini yango poni obeta nga ba fimo la sali nini papa douleur na oganga bala moto na mituna ke na sali nini pourquoi Seigneur obeta nga na likambo nini wazo ni atela nga ba fimo azobetela nga poni mbala moko pou na mona koi na ndako moko boy kokwe na koi na kata wana zaki na bala sala plein na balabala mokili sikoto mitu mona koi siko na kata ndako kokwe na kata ndako na koi na position ya sebo mutu na se maboko pe na se kwa siko na koi na tele Seigneur azobeta nga bopwani bala mona senti na loboko na awa elo moko na kata liboko na nga mamona tele na mona boy elo kwa litoi ngana bi Seigneur abeta nga ndepo elo kwa litoi oyo yonde Seigneur azobetela nga bamona tombo longi boye na moni lo bozali lokola ba moko na moni bébé moko azalaki wana fandi bisanga yo yoka ate
yo yo kaka te mbala moto alobi na ngaka boma mona telemi mama Seigneur azobetaka nde mpona eloko litoyo nake kobimisa nyonso kasi nabwaka na bandi kobimisa siko na bamwa na bandi eloko litoyo mpe namonaki maka biloko matumo mpe nazalaka nango na bandi kobimisa siko na bamwa naobimisa biloko na biloko matoyi sika boye mpo nga nabwakaki bameshe na ngai ezalaki sika mosu nasaleli yango ata nano te baperiki nasaleli ata te nalongola biloko matoyi mosu nasalelaki te nalongoli sikoyo na ndoto nango nasona bi eza nano sika nabwaka ngo te tika natya na ngango kaka nabwaka ngo kaka na balabala na lupango kaka awa motu mosu akomona na yango asaleli na ye motu mosu azwa na ye asalela na ye yango mpo eza nano sika eloko eza nano sika bonaki ebwaka ngo ma na poubele natya yango wana naye na bataille sikoyo nazwi na mwa na telle personne ezalaki mwa fenêtre ye nabwaka ngo kaka libanda fenêtre ekwea nango wana motu ntango koleka aze na yango asalela mbala moko abandaki mama agangelenga abi lokota ngo kendo bwaka ngo mosika na poubele bwaka ngo bina mosika yake moto amona ngo ata komona te mpona kozwa kosalela nalamuki susu nakeki na lokoti susu nake kobwaka abi namona ngo te bwaka ngo mosika yake moto amona te kakoki kosala donc nzambe alingi te otiki eloko apekisi opesa ngo moto mosusu non ayebi soki meshe eza mabe kopesa ngo motu te bwaka ngo eloko eza kopesa motu te bwaka ngo nde sipo nazwi yango na lokoti yango nabinaki nazwi nabwaki apo nabai kotasa siko place yango komi lokola lopango moko ya monene eza na bandako ya bato ebele place wana baclotire ya bato bandako ya bato nakomi oganga lokola moto ya liboma je suis dépouillé nakomi oganga bon nase dépouillé naoganga so na français nase dépouillé natiki nyonso natiki nase dépouillé nde mamone komona mobali na ngai esiko to yoko so ganga boye nini ono ganga lokola mde mo odéranger bato ganga lokola nini na oganga kana se dépouillé mbala moko po nabimi na vision tina obima na vision na otala natala bebe na nga mpe ate nazotala nga bebe na nga mpe otala nga mama nde nabima na vision wana na nzoto na nga naoka sensation wana na bandi olinga na nzoto na trembla physiquement boye nazo trembler comme c'est l'eau que esayelinga mpenza boye naomona bebe na nga otala nga boye mamona azwi ye na ntina libelema moko alali pongi atungisa te eloko te mwana mamoko pui alali pongi natikala juste nalenga baoya kopartage message yango mamoko na partage na enregistrement na partage ya kopartage I'm busy baby please don't call me ya kopartage mamoko na partage na bato na kopartage na bango nalenga po mona grafita mambo et pourtant si na se dépouillaki et pourtant si na tikaki na nga ba mèche bien aimé makambo omona oka toobeta mpona toobeta maso tooloba mais l'éternel azotenir compte ya nyonso aolinga biloko na bana na ye te tala fimbo nga nazwi ngai nosangana esi natika nanga mais mpona kaka yo se repentir otika biloko na tala ne babeti nga fimbo nani nazwi fimbo ozomona. Donc l'éternel a châtié ba o no surtout bazozana ba biloko wana l'éternel a châtié alingite ozana te pangi ebwaka mamosika esika bato bakoki kosalela ngo te. Donc c'était ça pour ba boucle d'oreille ki nde oyo namonaki yango wana ke nzambe aza na posa tosalela te sikoyo mpona biloko ya matoi tozotanga Hébreu 12. Hébreu chapitre 12, tu vas lire le 9e verset, le bin abisso. D'ailleurs, nous avons nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respectons. Nous les respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigent
nos parents nous corrigeant pour un temps limité, selon leur idée, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin que afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc, nous avons cherché comme sainte. Et on a un message à dépouillement. Et un message de la sainteté. Zamba lobi ke toza la pete lokola ye. Ni tache, ni ride. Toza la sainte pour na kokota bokonja likolo. Bilamba na biso za la pembe. Vi na biso za la pembe. Ya soka ya kutata tache te. Ou azana multicolore. Ndi na lebi na deuxième partie. Moto multicolore azwaki châtiment na ye moto etumbaki ye na vidéo na boke du na YouTube bon na vidéo ba dessiner ka Bible boy vidéo ezaka la Bible eza première vidéo na nga YouTube bon na mangole kala ki na jour enlèvement wana ndenge moto kitaki etumbaki moto azaki na bilamba ya multicolore eza na verset moko na Bible nazoluka ngwa verset ezoloba ke abengaki bato baya na noce bayaki bato bakotaki de partout bakotaki na kata sala kolo feti abima bakuti motu moko alataki bilamba ozaki correspondre te na bato oyo faki baza na kati ya feti wana ya sala ya feti motu wana babaki mendeko okomi ya ndenge yo bonga pene na biteme bilamba olati yango te bibozwa bobwaka ye libanda Bobo kaili banda milino, c'est ça. Oh yeah, oui, osa appelé, oui. Mais bilamba na osa ko conformer. Bilamba veut dire comportement no misala na vie na yo. Oh, eza multicolore. Oh, eza encore correspondre. Tozotanga Apocalypse chapitre 3. Na otanga te bomo otanga. Après otanga Apocalypse 3, 19. Après otanga Zacharie 7, 12. Pour la makambo ya châtiment. Donc c'est ça. Onzamba loba ki na constant babiloko ya matoyi. Kenzamba limité. Angito chango musika ezana banjoto na bisote. Donc comme siko na pantalon dina loba ki na pantalon eleka ki pe mikolo na yoki makambo ba dépouiller wa ba c'est plutôt se dépouiller na bina ça va na se dépouiller pe. On a baki ba pantalon. So, pantalon za mabe, OK. Ça va kasi ngai na somba soute kasi. Pantalon kaka naza nango kaka oyo nalata nanga na obakisa suba pantalon ta no somba suba pantalon te. Sikoyo eleka ki kwa koleka après mikolo nde nzamba ki ko reprocher nga na ndoto. Nazolota na ndoto nzamba otalisanga ngai. Abandolo bananga yo zoyoka te pwani. Pwani nga na opekisi likambo na oloba no ke loko neza mabe ozo continuer ko sa pwani. Pwani nko tika te nga na nali nko tika te. Yo ernini yo reprocher nga ke za mabe. Alibina nga banda ka nazoloba loba no zoyoka te pwani. Après alobina nga bien est-ce que yo liboso papa na papa abotu okoko za la moitié ni liboso papa abotu okoko kolata bilamba dessiné et la ki sabore la ki sa nidité na yo pa la ki sa nidité na la ki sa ma liboso comprendre est-ce que liboso papa ou abotu okoko kolata penze lamba penze zo dessiné yo ou bezo la ki sa penza et zo la ki sa ba partie intime na yo est-ce que okoko sala mo Koko sambu so papa wa botu yo late lamba moko boye ezo lakisa ba parti na yo de dessiner ou ezo lakisa penza morphologie no bien nini ngana le bitin bien eza abomination o mona te que eza abomination ke liboso papa na yo ko sala mote liboso papa na yo ko lata bongo te boso ke eza abomination liboso papa na yo ko lata bongo te poni na opekisaka yo zo kakate ala muka bondo to na bi zambe yo lobi na ngati ke pasa sitika ba pantalon na yo kande batu ba lobaka mais yo no ba na ke lobi na nga j'ai compris que l'Éternel alingaka to yo kaka
kozela ka te alobela yo abimia bandi kolobela na ndoto ko babo non yana makamso akolobela comme ça alobela penga oh alobela yo est-ce que pendant acha ke fa lobelo makamso alobela yo makamso to alobela note alobela ka makamso moni kolobela yo mais makamso akolinga yo kamona bato nina bi non esuka ki wana te tanga lobi ke nalingaka bongo te nalingi oyoka azoloba noni nga bato bayoka pe deuxièmement nga nalinga te mutu soka yepa nanga azala moitié ya kobela moitié mobesu alobaki mama kobela eza terme vulgaire to baka mingi bato alingala mutu abela te mutu mena mobesu na mama nzambe mpenza akomela te c'est ça alobaki bongo te kobela binga nalinga te mutu soka yepa nanga azala abela bien to bien abela ndambu bani mosu abela te non nengaka mutu azala mobimba ya kobela abela mobimba eza te ko mopanzi moko beli mopanzi moko za mobesu non nalingi bongo te donc nalingi mutu ayepananga na totalité nalinga na posa ya totalité na posa te ke mopanzi osaleli oyo koto osaleli te bongo nalingi te nalingi mutu abela mobimba tozokende kotanga apocalypse nde nalamuka na bi l'éternel ozoloba na olobi na nga te non kaka nde bato bazoloba nde ke yo nini eza mabe pantalon eza mabe mozoloba na nga te koloba na nga olobi na nga ke olobi na nga na oyoka te na bi seke nzambe aza na posa nayokaki wana eza da kolobela nga deja kazolobela nga à travers bato naolobela à travers bato ke tika pantalon eza mabe tozokende kotanga sikoyo na mokanda ya Apocalypse 3:15 elobi na biso je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillante. Si seulement tu étais froid ou bouillante. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Faut comprendre. Zamba yito za la tête tiède. Ni chaud ni froid, non. Ça la chaud. Dans le premier qui t'aime, albaki na lingala, obela. Faut za la ndambu te, mobimba. C'est dépouiller mobimba. Et ça te que le côté c'est dépouiller mobimba. Quand la linga bon te. Donc, c'est ça. Après par le baki na mona te que ce besoin papa na yo ko za la bon. Au mona te que ça abomination. Hey! La muka na comme la bito yo kaka babarako. Bibelobi. Moi ça veut qu'on a ta pantalon te. Moi ça veut que la maman balité. Et ça abomination. Et la maman bali pas tu vas critiquer à place au ming. Oh non non voilà c'est que c'est la maman bali. Et le monde c'est que pantalon c'est la maman bali. Et ya dame ça ya homme ça. Ngamba lobi nanga kunani. Abomination. Nzambe le binanga eza abomination. Est-ce que vous savez papa n'a pas ça la bon abomination. Donc directement je confirme cette verset de la Bible Deutéronome 22 qui est solo. Auto sala wana abomination. Dans la Bible Deutéronome 22 5 le Bible une femme ne portera pas des habits d'homme ni un homme des vêtements féminins. Car l'Éternel est en abomination ceux qui agissent ainsi. L'Éternel a une abomination. Bien aimé, pantalon, il y a différents bilamba basse to la tata. Pantalon sur la tiango. Et bim ça appelle dessin no bimba. Surtout sur ça ba forme. Forme ba forme, mon appenda nenge dessiner yo. Mobimba siko bongo eza bien te soki biso totika ba pantalon elingi koloba tike toza na banzoto akolata bilamba te mosusu makolo na ye ekonda mosusu nzoto ne bo non totika nyonso mpona Christ totika nyonso mpona Yesu Masiya tondima kotika biloko wana ezomona biso ba oyo mususu mona muntu atali tuna bonite bana muso bande koloba na yo za na nzoto akola molata akola te ngai de nature depuis bo mwana na tla takola na tambola na ngo na kokaelo kwa na te na yo ke la ngona musoni na mona ba batika ba tata langa
nasalela yango tenga kola na nga nase elamba na nga nalati kola nase elamba me natambola nango te momona moninga mwasi minatebi mwa mwasi mpenza nzambe akela ye molata kola te ozomona ke mutu psychologiquement azoteke ye azolata kola na makanisi ya mabe ya nini makanisi nde nalata kola tana koleka batalanga esprit séductif esprit séducteur donc moto azolatelama na cadre ya koséduire quoi yango mona biloko na nyonso tu nzambe azoboya yango nzambe azoboya yango soki otangi na mokanda nalobaki kuna ya Ezayi na Ezayi wana okomona nde nzambe azoloba tokotanga yango plus tard Ezayi 3 16 18 ya 24 omona bamama bafille de Sion eza babiso basi tomiyebi bien eza bilo mosusu tosala yango olatela mobiki elambo na olata lelo boye tona obetaka bato balukanga bato bamonanga bato basentir yaya olataka bango bato basentir olatela mano mpona boma nzoto no te yaya mpona kopesa gloire na nzambe te ozolatela mba mpo bato basentir l'éternel est contre ça. Merci Seigneur eloko moko yelingo nzambe ayebisanga concernant habillement na masonaki yango ate mpona barobe mpe na olobela yango kaka mbala moko komi nzambe ayebisinga yango sikoyo ozomona me na bande kolata bapantalon natika bapantalon tana komosela nzambe na mosala na agent na moke wana bande olinga biso ozolata bapantalon te bo bayebi église na biso wana aseka na siasia na bayebi ndenge ezalaka mosala nzambe olata pantalon te et on avait tout arrêté kolata bapantalon tokoti na ministère tokoti na mosala nzambe mais ntango na bali aleki mikolo mpe na bali apres monako osomba bapantalon ba bien poto malili bino bato bokosala bato poto kolata pantalon lokuta na bino poto malili fata pantalon ekanga malili place pantalon ekanga malili te lokuta olata pantalon malili poto malili pantalon nasoma bapantalon bamesaka komona nga me le jour nalata pantalon bato baloba na nga misu basere église mama ozala nde boye okosala biso okosala biso ozala nde boye okosala biso ozomona vedire eloko wana eza bien te mpona mwasi so baninga basi balobi na nga bongo siko mibali kasi mosu mpo aloba no te mamoni oyo amoni mpe akomi na motu na ye oyo mpe akomi na motu na ye ok bible ezoloba na biso ke soki mobali Seigneur merci soki mobali atali mwasi na image ya bolingo asi asangisi da nzoto ne dala molimo bible elobi na mokanda ya Matthieu alobi na ye mpona kolongola loi te. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Donc il y a la loi à Moïse. Il y a 10 commandements, ça peut être qui sont na YouTube, ça qui a 10 commandements, et ça na YouTube, to solo la qui ont to 6 sacs à monter, to 6 sacs à monter, ma vidéo me faisait si la terre, to 6 sacs à mon caca. L'Éternel a pire qu'attend to 6 sacs. Alors, n'a pas la loi te, n'a pas abolir te, n'a pas accomplir. Donc, il y a un bête attaché. Bibi ne voit pas nini. Moïse a bien nini. Oh, Moïse a le bien abisso. A le bien abisso qui est au moi, c'est un moutou bonabia. Moïse a le bien abino, maman, moi, c'est moi, le bien abino. Ce qui moutou a tali moi, si. Ouaza, et tout tali na misa bolingo, so sanksi de anjotonaï. Et veut dire ma souma, yesu ma si, comme souma kasi. Bah, il y a bien ko bomate, mais ce ko kangeli moutou da kande so bomi. Yesu yo kolekisa sumaka. Siko ndeko nanga les âmes suées to tangiawa ba âmes suées ba komona bokonza lola te nazana posanga na to analyser terre à terre olati pantalon na yo lata kawana et ça lo ba forme parce que ba forme to zali ya basta ba forme bazali yango mona msuna bazo ba kola na basi eza na mwasi musu alati pe kola ba l'équipe bo sel lo te mais musu alati bo catastrophe banzoto eza différent. Banzoto eza différent. Eza musu bena mutu bena za masem na dessin bazali.
siko bato ba dessin ba kola tapi bilamba dessin alati robe ona alati la robe mais dessin. L'Éternel est contre ça. L'Éternel est contre ça. Na kota kamba moko ba robe nzamba yebisaki ngai aza contre baba so ata ba robe sexy wana ba mama ba robe okoki jamais kolata robe tika koto no surtout polele no surtout polele nzamba lingango te olati robe suka mukuse awa mukuse ba ona onyo surtout koto ezomona na nzamba lingi bongo te elamba likolo ya genou robe olati robe likolo ya genou nzamba lingi te alingi yango te. Penga tant de fois nzamba talisaki nga tant ali kotasa nga bima nanga je ne marche pas de mots atesa nga jipa mulai et puis une fois te mbalebele atalisa nga jipa mulai kolata jipa mulai alakisa nga ya mukuse te ina ngona ta jipa mikuse te nga na ta jipa mukuse to milwa analata te nga de natina mutu moko na nazala nga eza komi comme ça teza na ngona nzambe ndenga kelanga na nzoto na ya pesa nga mais de nature nazala na kibomoto na ya moi basoni moi banini na mona ko se gêner mo wala ta pe mitala pe na bona te ba no tata talanga na nzela na ko kabilo kwa la tebe na tina za pe mutu pe asoni yana te na mapina mongo bona sala scandale boy na ko kate soki lamba oza likolo ya genou na la tate et moko pe genou juste ate il faut être les qui moi genou mokie wana za na nga l'aise na lati jipe na nga ya mukuse jipe na nga mukuse ya mwana na genou na nga wa biliki moi genou moi 10 cm soki ni combien de centimètres ka genou ka jipe na nga mukuse ya ngwana mo likolo ya genou na lata te pe na koka te po de nature na mutu de nature na koka bilo wana te na koka bilo wana te azala mutu mo azala gêné c'est ça le soit la mafu ba mona na kola bon te pe nazala bon te ozomona mais tant bandi ko bana mabanini aboya et pourtant ça na moni ni scandale te na mini na lata te mais tant bana bana makabanini abisinga mulai na mitunu zo ba bana mulai te mais ko comprendre les entre moi na peut-être biloko spécial ba formologie ba peut-être parce que biso bato minene ba moleza la paix otala penza te ato oza bapidere te soki osali tolobi bapidere te osunga bato te biloko mosusu toloba ngo bongo po atomona ke non ça Dieu est contre ça yaya yo nzambe apesa o bamole awa ibel kwisi te oyo awa efanda penza yo soki ozi olati biloko nolataka wana ya awa boyo ofandi me moto atukuna bakufa na bango te sikota mba mibali baotala obongo po ata baninga baso bake tatino aza na nzoto ana babassin ya yo vraiment nzambe asala vraiment nzambe azwaka mpenza ta mpenza ko ya kosala vraiment bien bati longonia tatino vraiment nzambe mpenza asala ye tobetelo maboko mais est-ce que na lola mpenza babetelo maboko to atali alinga beta mais Yesu alobi yaya pardon limbisa kaka to récupérer ka na repentance to récupérer ka bongo la motema rochali nzamba linga beta Yesu alobi yaya sika kaka limbisa ye na sopa makila na nga pona ye tango lati bongo ole to kuma mona na kota kuna tina boy polémique pardon nzambe sunga limbisa nga mais na bande na biso ya théâtre to kuma mona nyonso na bato ko mona te na leki na nga pardon na le fini na nga mutu te na leki kaka ese nzambe na lola zo betelo maboko abiyema na wana olataka wana ezo glorifier nzambe yaya nzambe atango lata sumaki asumuki azwi mobali ya mutu abomi mutu alongoli zepe yo bazotango losumana na abiyema ayaya c'est trop bible lobi ke mobali soki atali mwasi na liso ya bolingo kolula kaka mama soki tokwa esa couché dana na molimo sikoyo combien de mibali okushaka na bango par jour spirituellement combien de mibali par jour parce que tolataka bilamba chaque jour par jour oyo okushaka na bango na molimo
Ce qui est là, ça mibali no combien ba bima. Et directement tu es déjà souillé non. Les armes souillées, bah kota beaucoup nzalo la te. Bozomona que départ ton habillement disqualifié dans le royaume des cieux. Puisqu'au point la nuit. Bible a dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Nakola tananga, beaucoup mo bien sexy, tika njoto sexy. Ozuba koto boaki, ozuba koto no soto boai ba kufa na ngokuna. Ba kufa nango. Ba komela soyi ba meli soyi. Ba nzambe nzoto fa ko pesa. Muninga pe mwasabi nzambe soko pesa kingata ya boye. Abeti lisumu Bible bike na 10 commandements que ko envier te. O mobali pa nzoto ya mwaso opina swaza ki mwasi nanga directement na molimo nzambe zo konto nomba mibali. Et après bande ko to sala bilo musu to yeba te o sali kake et bien un jour nga nazala gêné ala ta robe pona bilo ko kutama bina lota ba robe nanga mais robe nanga pe ndo la ta robe penza mais et taille quoi il faut en la taille biso bato ba taille au jupe penza robe na yo la jupe ne bandi penza dessin. Un jour te bilo photo loba pourquoi ça muninga posa na kati nango au monde a peut-être au sala bien même si au sala on pas ignorance parce que moi j'étais ignorante na yeba kité comme na loba na un jour robe nanga na kena église na ke église kaninga zala do tellement offense kini ni wana après église ndeko mo boy bisanga na ndabe ya lelo melamba pindo lataki wana ya yo kapinza tai moninga mwasi abi wow kitoko yebela sepene na mo kitoko pinda ba mona ki ba mona kai wana eska na saki na yoki ma pe moko na mbala suka elambo sono la tonka na ndako na bima yango sute na bima yango sute na longo na bi elambo sono la tonka na ndako na ngaka na bima yango sute mais yo linga abongo olata bongo tango olata bongo batu bamona nda wow ndeko alati est-ce que l'eau les os sepela le temps où l'Éternel a vendu Kotal Sanga, merci Seigneur. Merci pour son la bosse maté. Dans le bac de ma robe, le bac qui casera contre robe koto libanda, koto makolo, koto libanda, tout le bina ba robe serrée. Voilà l'Éternel a vendu kolobananga. Robe salingi ba basa ta ba robe serrée, to lati la me camion so te dessiner yo. Aza contre yango alingi bongote, ba robe amikuse pe alingi bongote. Et linga ngaki na bossa nzaki un jour na bimaki na kenaki fête mon boy na lati robe nanga wana sina se dépouiller nanga na skipa make up na ba mesha sina tiki wana va wemsa mamba bilamba na lati robe nanga kana banelo ke nga lamba nanga genou soka za mokuse ya genou awa muna nga leki na ka genou ka awa na lati nanga parce que robe nanga nezaki vraiment na genou awa mobi ba robe wana ezalaka epesa msala na toye bien ok olati la mame lambe zo peso musala moko toki na kotoka ok bongisa na tama na ngezaki nango bra kasi na zuku tuna mo veste na na cheli kolo na bimi na ngai mobali na toki na biso fete toki na biso pe fete tozongi na biso ndako na butu na chaka mutu boye bandeko na lota ndoto bata sanga na oke na kata mutuka voiture mutuka ni ezoki na mutuka siko nga siko na changer siko blamba na kata mutuka sale marate c'est impossible so mona ngo déjà na kata mutuka nga siko na mona ngo na changer siko blamba siko na mutuka na changer lamba na lamuka bona nzambe mutuke ke ngana kata mutuke na batu wana kata mutuka ngana changer lamba na ndenge nini c'est impossible banana bota mwana na sama mamba boete l'Éternel tu me reproches à quoi
nazoni mobali na ya nalata lui malata mabe ebisinga te chéri olataki mabe te nebi mais l'éternel a reproché nga nini comment akokolakisa nga eloko boye ke naza na kati ya milieu public na kati ya mutuka ezokende nga na change lamba comment c'est impossible na ndenge nini vraiment etravailla nga makasi mpe nazwaki réponse nango mpe te tikala bongo na bilamba nalataki nzambe asepele nango na bilamba nalataki nzambe asepele nango te po defo mpe bandaki komata nango ezomata na okitisa mais nayeki kocomprendre après mikolo nayeki kocomprendre ke jour wana nasalaka nanga scandale scandale esalemaki nango nzambe mpe asepela ye te après sikoyo mikolo ntango nayebisama mosuku akolata alobi yango mama olata eleki nango ekoki koleka un jour nalati elamba wana nakoti na chambre liboso kitata moko monene ezala wana na bandi mitala nabimai nde boye natali elamba ngo nde esali nga namiyoki mabe na bi nzambe aza na raison ko posansi mpenza yo mpenza na milieu public yaya oza kosexpose baparti ya kati ezomonana nde langage yango wana nde langage ya vision yango wana na milieu public yo ozolongola elamba na yo ozolongola nga balobi nanga bongo yo bakoki koloba no nini kasi akoki koloba no nini ndeko na ngai donc totika babiloko wana oyo tosala wana nzambe asepelaka nango te natali elamba wana kitalata na bi elamba mosala nga nde boye noki mabe na biye batala ngai ye na biye mona moto osi bazosolisa yo kasi azosolisa yo nzoka nde kosolisa nga azosolisa yo moto asolisa yo mona moto aluka lisono te azobeta nde ba deuxième regard kuna deuxième regard yo kuna okufa nozoyeba no te mais bible elobi soki moto atali yo bongo esakouche na yo les âmes suyé bakota bokonzi alola te mais neti ape ekoki na moni tookata awa tokende kolobela sikoyo mari de nous tolobela sikoyo ndenge nini motu fo alala sikoyo na mbetu tolobela sikoyo suki na biso naturel il faut ezala